Pato soki pona succès na lokumu na yo moko. Okota kinda kwa nganga. O merece ni futi na yo. David de Wembe malgré ba rimer ozo bimageno ba bimini oui ba lobi keno ezaka show abeta ki wana e ba DJ ça y est non azoki ba kisi ba nini yango ça y ya solo wana oui oui ba rimer ye David de Wembe ba DJ Luanda vraiment so matangeza bozalaka un peu na ordre o to mona wa eza matanga te komi barbecue DJ Pacho David de Wembe DJ bomi batela raté ebele ba DJ na ebele na ba DJ Pacho soki pesa baninga yonde moto yebi soki pesa ali na musala soki pesa ali na ba camarade soki ali soki place nini Pacho nzambe ndeka mutayebi kuna na salle et puis na minso to na marakana mais to moni ba ya bena likolo ba mesa yo ko likolo ba nini na bité liwe zo te na ngo suba tout te neni David de Wembe seli mutu oyo ata na parti nous soko tena na publication na soko tena na ba programme à partir de so ba publier seli DJ akufi ba publier na kati ya parti ya impela pas tu appelles passe na so David de Wembe participer na ba organisation na mingi soki na tieye et puis a participer ka donc oyoka lisolo ya ndengwana elombe mobali jeune ndengwana akufa ndengwana veut dire et ça là inga vraiment passe makasi David de Wembe kanga mbonga na kufa mais bon ce que ba kufa kufo ashka kufa sous se bima kisi buta kufa sous se bima kisi l'état passé les refait prix DJ Pacho sera kufi DJ Pacho ba ba di to na solo na toki ke bandero sambelele ba pese lumière mo
souvenir belé pas DJ Pacho photo sola pe tout après ça va concert tout et petit na photo zala na photo voyage na za le manager na ngai c'était ma moto sola ngo amutu mo ba amuta munene le wanga to banine ba Luanda te depuis ba province oya za province za Luanda te amutu mo ba malamu za simple ate lo ba DJ musuto mona ka baza boyi mais minga ba kombe za te mais be to mona ka baza boyi totala kana mi Malgré tout, monsieur, tout le qui n'a pas de bango, mais bazar il dit pas que c'est simple. Adam, tout le monde va le barater. Alors, bah, après ma belle, bah, après musique qui n'est bien. Après ta musique bien, ça beau jeune. Faut une jeune venir aux années, à plus venir, à plus prendre na bateau, à plus que sur la bateau. Wenge te le va, wenge ta mamunios. Asanga na baya, au bateau. C'est cotation. 100 000 kwanza zana na kai. On peut gagner 100 000 kwanza. 100 000 kwanza. Misuna ba pesa ngoto toyoka so ba ko ba staff ngani basala ka boye. Ah, minga le président. Il était parti au Bénin, moi je peux marrer Kenya. Bon, non, rappelle que le banding était pour la loi et massa nangai, après tous arrivés ensemble. À part ça, moi je suis manager naé. Moi je suis manager naé, mais partout on t'a signé tous les dossiers. Moi je suis le propriétaire de tous les dossiers. C'est moi garçon mid. Le loi budget pas tu non, mon mystique, non pas non encore expliquer on dit pas ton coup la maladie. Abeli maladie nini babi que il paraît que né docteur fait des examens avec ça secret si comme de vomir ouais ça c'est comme de vomir et beaucoup na amnaye c'est un homme de réponse un peu jusqu'en 5 pages moi amigo mormant nada qui va acontecer pour nous nous qui ficamos caminho para nós todos nous allons bisognos ya pasi ya mawa mais le bébé était non célébrer mawa na motema maya misozo kitana pasi le baboye si échappé ala bo mara moli monaye relation tozaki nango na pacho eza ya munene ya libota munene donc tosali ndenge ba tourner bebe na mboka oyo donc pasi mo naza nango na ekiga osiketi manaza pendant travailler na maison na biso na ye pacho loko bomi ye ezali les gars makasi akomisaki ye na polyclinique moko boye donc ezali kaka cycle tomata ba 300 ba 400 ye bosimba te basali biso transfert na kamama tokomi na kamama situation ezalaki koameliore mwa mokie 2 jours après nzambe azwi molimo na ye ouais loin de là loin de là mikanda namoni docteur muka confirmé que non ekomi etika ba 400 ouais, que son âme repose en paix. Donc, les anzels à Bissonio sont bons. D'ailleurs, Koki, il est mon père, il est mon suivi, ce toi, la mort au Lobati. Merci beaucoup. Mes condoléances. Ouais, merci merci. Dans le bac de l'émission, il faut tout faire la soupe. Mais donc, il faut faire la mettre à l'Iban. Pour la Zanzambé. Il faut faire la destin Zambé. Dans l'autre fois, je ne sais pas si tu as pas dit que on va dire la maladie. Ça va dire que si tu as mangé votre il y a un autre qui peut pas être mais c'est les gars bien. La copain qui est à la biso. On a dit qu'on a choqué. On a dit qu'on a maramboyé. Et ça les gars bien. Nous avons pas la rôle de belé de côté. Yo mo di ba DJ, ba collègue ba parla. Non pas la zone ça va pas. DJ tu vas aller là. Bisa sous fondation, ba ka ça faut comprendre que de la trop. Donc il y a oyo. Bon ça fait ça là gars. Alors tu vas ça et te donne mettre na seconde du oyo. Bon ça c'est bon le pompo. Pas de la tête pour attirer pour la vie mais te mettre qui
Oli monde fa na kimia. Ça passe de revers à kimia. Donc les laïcs na soupa. Parole papa ya passe na motema, na biso. A Dieu bisa ça mboka eux. Foto la bango sambiso, ça bango ma plein, sambiso pe pa plein. Tona passe na motema, total lelo tilobi to kunda e. Maman le ranenga bien, le ranenga calme. On a défini les patchs vraiment et ça trop dur. On a ngai les patchs à Zalaki, c'est comme si les moitié mort est parti à nous on a ngai. Vraiment Zalaki l'équipement très poli, très bien, sans rancune à battre. Vraiment c'est pour cela que mon monde est soyé à pour les lailler parce que Zalaki mouton bon vraiment Nzambe azwa amna ye apema na kimia na trône ya Nzambe kimia wazala na wa vivana yango na mokilo ya se y compris na biso ba proche kuna pe continuer ka ndenge wana vraiment yami e ba singa epice na vie na ngai ne ba kotambula ne ba ndani na kosala ko to zaki na ye esote le liboro na plaka tunana asenga ko zana show na kamo na surprise nora ke nite poja kufesa linga pasi makasi atiki mosi na evevi ata Michel na kokati
Il est né d'une famille de 6 personnes, 3 filles et 3 garçons. Et Pacho était le 3e de la famille. Il a étudié comme tout le monde. Il a fait ses études primaires au complexe scolaire Ngemba. Et puis les secondaires à l'Institut Kimpangi. Il a obtenu son diplôme d'État au complexe scolaire Lema. Il est diplômé en pédagogie générale en 2004. Pour sa carrière professionnelle, nous pouvons retenir ceci en quelques mots. Il a servi à l'église Saint-Philippe comme servant. Il a étudié, il a fait la carrière professionnelle. Et puis, il est descendu à Soyo, où il a travaillé dans la boîte Charlie. Je crois que ceux qui connaissent Soyo connaissent très bien la boîte Charlie, où il a presté pendant beaucoup de temps, un certain temps. À Luanda, il a travaillé comme DJ dans la brasserie Luandila, où il servait jusqu'à ce moment où il nous a quittés. Alors, de sa vie privée, qu'est-ce qu'on peut retenir? Pacho était père d'un enfant. Il a laissé un enfant. Il est de la province du Congo. Dans l'ancien cas, c'était Bantougou, sous-région, mais maintenant c'est une province, la province du Congo.
Pacho, betuko kiyaka tusamunanga mwana bamudiako badianga kimaba kakisala mwana betuko lukumafu kwenda Pacho, towitaka Kongo toyaka oluka mbongo totika ba famille na biso kuna espoir na bango ezalaki pana ezalaka pana biso ezalaki malamu Pacho tokutana lo ezalaki na bomoi Pacho ngenoki circuit abenga ikuza dana na kaza moto eza problème Pacho biso osimba kisite kinganga pana biso esimba te moi ça ba tutozwa kate Pacho soki pona succès na lokumu na yo moko okota kinda kwa nganga omerese lifuti na yo Pacho soki peza baninga yo nde moto yebi soki peza ali na musala soki peza ali na ba camarade soki ali soki place nini Pacho nzambe ndeka muta yebi ngana langa na dikamuna do bate to witaka na mabele to kozonga mabele oh nyoso kwa yebisa ngana sala Pacho na sala ki oh babaki na simbisa yo Pacho ngana simbisi oye tikali wana eza likambo ya blonita ya yo na nzambe na bakoko na biso babundela yo place bitumba oyo yo kokaya kobunda te Pacho kende malamu tokomonana eza nzela na biso mutana bongo mwana zokelo ba mutangano mwana lebo sala sunde kona bo Zambe tikate obatela basiasa zongi na mboka na yo tolengo yo le bakete to uda mabele to kozonga na mabele lelo ya bakete kokisami to moyo lisu to moyo lisu ya mapata na komoyo to kozipene biche na bonga ni oh baya ko yiba oh bayaka bamona tombo oyo te basala incantation te na telemeli incantation nyonso oyo kosalema na esika oyo ekende biso ya bikauki na kombo na yesu yesu zwa charge corps oyo zwango en charge ba ange no bakampe tout autour ya corps oyo mutu moko te aya kosala incantation na kati ya corps oyo merci papa po yoza malamu totiki ndeko nyonso ayaki na esika ya maboko na yo kozonga banzi na yo bazinga ya biso esoki tokozonga esi na ngai tokoloba merci parce tozali nzambe merci Seigneur Jésus-Christ gloire à toi Seigneur Jésus-Christ amen.
Merci pour la parole. DJ Pacho azaki mwana moko na kati ya soyo. Ya liboso azali na respect. Ayebaki ko respecter mokolo mwana moke. Azali na ba camarade. Azali na ba camarade. Azali na ba yaya. Azali na ba leki. Bon, eza histoire moko eza passe. Na vrai dire biso to senga be ma DJ Pacho kita soyo. Fallait pas vraiment aller na soyo mais ndenge makambo moko etambolela bandeko bazalaki bapesa pe ba raison na bango ya bomoni pacho kunami na soyo pacho vine nyonso leki na soyo pacho akomata musolo polanga za musolo pacho za musolo eseli mutu oyo ata na parti soko tena ba publication na biso na ba programme parti da so ba publier eseli DJ akufi ba publier na kati ya parti ya MPLA Pacho apesi pasi na soyo azali mutu mo azali na baide mingi azali koevolue bagene kobimisa bagene bamusicien bagene talente na kati ya soyo bon ngai mpo eza mitera nayebi ke bana nyonso bayebi ke parce que nazali mpo eza basportif bajudoka bakatier baliter baboxer bajujuju en majorité baza bamaître am na ya na bango ngai nde na ya na bango na mboko na sengelo elo na osenga bino bamaître bozala na bolingo oyo tozala nango na soyo liwa nde kosa bino te bon liwa pacho eidike bino totali bafoto ya liwa pacho toza regret parce que pacho azali na solo mosanga akufa te po tosengi bino nyonso bozala na liwana bamaître bacommerçant etc bon liboso napesi na famille na nga Jenny Lombolombo Ige Lombolombo Muneda Page bamete na nga nyonso ya soyo bamete na nyonso ya Luanda bamete Nzube bachampion Rigo bachampion Gaïta baza bele nabite na pesa nani mbote na pesa mbote nani erondu kana pa polémique yango na robe na sauter toza na pleine du championnat provincial deux ans befona zonga na tema tole la ronde kolibota wazaki na biso atiki biso pasi to expression za mingi te donc tole la rapasi mais nzamba sunga ba biso to tikali liwande kona biso éduquer biso édifier biso na biso to tikali to za bomoko to moni ya mingi pe to bon eza éducation de base ya mutu mais la majorité qui domine to tanga na classe eza moi to robomba ngote eza moi lo mo ba kerele ezalaka ta mboka to fandaka za mukie waza danger nga minene mais moment makambo de banaka to bomoko yango to kutani biso nyoso mais ba ficelle to benda yo bika l'insal c'est la famille quoi pasi ezali mais biso ba to tikali ndoko na biso tiki mwana tozana main dans la main to pesa makambo pona liboto ba tikali po to pesa bango lisumu donc esali biso pasi mingi na mutema mais tu bien papa nyonso soka kiei atikaka bana na ye pour le moment to compter mingi na soutien ya mwana na Silas mais oza biso pasi na mutema ezaki to perdre des icônes ya soyo to perdre roi moko na kata soyo waza parmi bato yake sota na kata ngola mobimba oza DJ Pacho sa musala mo boye ezala ki DJ te mais akoma lokola moi
mwana so Mandela mo pona biso lukaki réconciliation pona mutu nyonso azaki moko ya ba camarades les plus chers na biso moi nous avons na so ya ba DJ Pacho azanani un garçon bien un garçon humble et solo la mutu nyonso malheureusement Nzamba bengi ezanza na biso nyonso mais se pelika na bolingo de la kisi na kokuta na biso nyonso pona kolela ndeko na biso ouais mes condoléances pour na santi pour ceux de ça pour na DJ Pacho wana DJ nanga petit nanga adaki ina skupa banga donc il a passé ça se passe mais et à ça on a défini DJ Pacho ça que na définir la ndeni na talaki po atalaki nyonso pona nga mais ça moninga partout ata bato bayebinga te mais esala koki fois toka manzaka platini manzaka donc aigle jaune donc batule wana okoka te mais eza makambo ndenge ezalaka me nzambe alola azwaka mokema na ye po ata na lobi akoyokanga te ya premièrement première dame Dokas na Silva wana Dokas na Silva wana pena mwasi nanga mwana nanga makosis kibibu na kisambi kibimu na posalité vient na ngai trésor mayangi na Saint Pierrette vient na kata baki papicho na posalité pour témoigner magique vient na nga oncle na nga na nenga ba Namibi na babi Francisco Maimona wana oncle na nga na nenga ba Namibi mutambonga makasi pe na posalité noko na ngo beta ba séjour na baki jipe mbungu mayangi mwana poto tongo na kata Bruxelles bato babe na Luanda ngai na camarade na États-Unis Rabin tozwa na mwanda twanda na soto bato pasa ba ebite ngai na ami na ngai na tina États-Unis Rabin Morote tozwa na mwanda twanda na soyo Charlie a recevoir à Tchèque na discothèque financière tozwa moyen financière pour l'homme d'affaires au sens pasaraka awe sa lobeka toza wenge te quartier atente homme d'affaires apna kao lobeka bafinancier ya solo tofinansaka pene bamoyen ya bagénéral lobeka ya job ngom na kwalaka soko bavoiture bapangu nasolo lobeka mucope yabi lobeka bile alobekise chef aprenye tozawa toparticipe tokabola mwa ya ndeko ya frère Aouti Kobumba biso tozala. Bonjour et puis mes condoléances. Hein. Ouais, merci pareil, Majoël le bulldozer de la presse. Voilà. Bon, bon souvenir, la tigala n'a pas dit que pas de par rapport à DJ Nyoswa Luanda, à DJ Morobo, à l'Obarate, à tout le monde. Voilà, pour confier en Rozo Mathieu, ma foot à donner. Elle est sous mon mamolingo sale. Na matin ma foot ate pas tu as camarade na ngate voilà DJ pas tu as camarade na ngate ma sa collègue na nga asa camarade na ngate collègue na nga mais tant la fana gina ye et quand na ninga ki collègue ma bon souvenir na tikali ya ngwana na pesi no mbote na héritier voix match congolaise na bien moi la mère afani wana mtambongo na lobaki na émission ya collègue na yo ya frère na David Wembe ba DJ tu na Luanda bana kisi kanga mom na la kisi oh yo na kisi kanga mgonga na kufa mais bon ce que ba kufa kufo ashka kufa sous sebima kisi buta kufa sous sebima ka kisi l'état passé les revers pris DJ Pacho sera kufi DJ Pacho ba ba dit comme solo na toki ke bandero samelele ba pese lumière mo bon balobaka ke auto lobaka ke biso ba chrétien soto komi na suka to sala ra prière moko je vous salue Marie Rolanda DJ Pacho wumeli trop na malade tellement musala musique soka kotira mikuwa to ko tika ngote okoza lobela mais waka na poso beta musique ba kwa mono l'actualité le message nous relancer pour na ba DJ musala yoke malamu ba respecter makambu tonne parce que na mono beta ra bungalo yonani boye na boye china rambo lobi le bulldozer na ba respect la pesa yo na minute to so makambo bembe na yebi ke ngana yo e funa solo la réalité et en plus on sait la jubilé
mais avant jubilé fula swana yo osenga jubilé nazosenga te nazosala osala jubilé na osenge mpa nasonga mokolo voilà oyo batikali baleki bango tu nasenge mpa nani sonoye na palanka j'espère que bamasana badije bayambi yo te parce que tokuti bango na ambiance likolo ya mesa banini banini bamasa te bakolege voilà camarade nanga eza yo la mer voilà merci beaucoup bambote la leader mpo la mer héritier ngomage congolaise napesi staff benda koni mobimba mbote staff wenge jr sa majesté et vous faites capodiza wenge président Fiston Muchopi voilà merci DJ bonjour et puis mes condoléances camarade namna otsokufa okoki koloba nini merci vraiment tozomela me toza na passe parce que tobungisi moko ya collègue na biso ndeko na biso surtout nga pena comprendre tozaka boye mutu likolo ya mutu lisi likolo ya lisi surtout eti nga pena pacho naotika depuis basoyo quoi donc avana kambanga depuis basoyo navali ndako moko 6 mois donc ata par rapport mais passe na motema ezali normalement esulte alobi domaine na bino bolingi bakisi mingi conseil nini oyo kopesa na baye batikali mutu nyonso abelaka alukaka kisi eza mutu moko te abelaka alukaka bagrigri banzela molili bino badisa molili na butu mpe totambola molili oti mosala boye bikotakota bandako vraiment bapesi yo biloko moko boye avokota na boite sosukoli yango ti yango te eya mensonge so omoni mutu alobi bongo eza mensonge bongo badije so bokufi mambo epimaka bongo batateatre bakokufa eza mate poami batateatre bakokufa eza mate bakokufa na maladi bango mpe ebongo bango soki moninga mina kufi alobaka inchallah eteke biso ba musulman nzambe azwaka nzambe apesaka ye mpe ye monga bazwaka dija pato azalaki ndeko azalaki ne bien azalaka ni problème na mutu nasepeli kaka na bakolenge nanga badj ndenge toyokanaki ndenge mpe ezoleka organisation ozolela ye na mosala na ye kaka bande kosala tozolela ye na ninga DJ Sododo ya ordre national mokili na bino komi kobakisa okoki koloba nini bozokufa mingi bozokufa mingi te liwayaka yaka elaka te okoki koloba nini maininga na pamba te babi bino bikota koteleki tro kotambola mabe oyo bato baoloba senge bango batambola ye na ye bokoma kokanga babos otie bos moko na kisi nokanga bos estce mbongo bos akendana na ntango eza yangai to mbongo producteur akendana eza na bato basala yango wana nga nayebi te eza na bato tu peux affirmer ça te wana nga nayebi te bongo nazalaka bato sozala bango basolana te voilà okoki koloba nini babon souvenir nini ozogarde mpo na ye nini okoki kobakisa plus mpona babosi nyonso bapesi bango nyonso merci na oyo basali ya te mote esali biso bien esi bosi peki bosi bobo bosi kada esalinga bien makasi nasepeli makasi j'espère que bosali organisation moko mpo na badifie bobanda osangana te bosangani kaka mpo na matanga tosangani mpo na matanga te tosangana deja tosangani kaka na ville na koto na kazenga so de la kaye ya mosusu ya kilamba kiage ya kazenga bapesi eloko teme ya ville bapesi voilà minute eske nasona manager ya Chetemba Luanda Farel oreille mille esprit Farel bonjour et puis mes condoléances merci vraiment Joël Lutola merci voilà sepeli suko ya mayo ko solana yo o trouver makambo ezoleka neni tozalaki kuna na salle et puis na minute to na marakana mais tomoni baya bena likolo ba mesa yo ko ikoloba nini na bité liwe ezotea nango su batu te toneni non par rapport ya ba DJ Alonda vraiment naza déçu na bité au moins na mesa na bango te faut être yo nanu ngala zakala ba DJ mais omoni ngala bango te faut être yo o remarquer ni non par rapport au comportement par rapport à matanga bato faut bato balandi biso que tozakana DJ il faut bamona biso na attitude moko eza exemplaire donc le mois toza normal te
bato mpe bakotika na ordre moni ekomi nango peti ekomi barbeki DJ Pacho ekomi barbeki DJ Pacho bamasa tu likolo bapodium barbeki DJ Pacho ba DJ toi Luanda vraiment na desi Luanda naloba ba DJ bakufelaka trop biso na tokufela te ba DJ Luanda te bakana kisi te pardon bakana kisi te ba DJ Luanda vraiment so matanga eza bozalaka mpe na ordre o tomona awa eza matanga te komi barbeki DJ Pacho bo esika asalaka nanu je salue mon vieux Onyx po ateki te asali lokola patron monsieur Debage travailler on a coupé après le show enterrement te ki asali yango te mais eza déci par rapport ya ba DJ ya mboka oyo comportement basali baba masana ngai mais façon memeli makambu yango te naza vraiment déci na bino na déci makasi po meka pe ko ranger eza mbile telaka partout. Voilà la minute surtout parce qu'on a Ige Sandor Fali à Luanda via Betty Bena ba marambu ba pièces aliawa le colo dogi ya Rosan et sangana longola biso ba playboy à hôtel maté donc Betty yango Bena Ige Sandor Fali à Luanda d'abord bonjour et puis ba condoléances na moni ko kabola maona bande kwa DJ Pacho tiki biso domoni bato soyo bazawa organisation bato Luanda bazawa yo landi est-ce qu'on a parlé oui DJ Pacho aza masana ngai bana ba soyo OK soto ya ezaka rapporto kabola mawa parce que DJ Pacho aza masa o ngana baki na kisasa tin ba soyo OK aza masa moko boye azaki très bien malgré ba rimer ozo bi mageno ba bimini oui ba lobi que non ezaka et show abeta ki wana et ba DJ ça y est non azoki ba kisi ba nini yango ça y ya solo wana oui ba rimer ye mais ça ba kisi etake biso ngaza na ye bana yebite parce que ba DJ ba komona ba mondi na bango mais ngala ko na be Pacho ba soyo oui na ba vina ye na yebite mais komi ma moni rimer tout on dit morto ka ngo et muto azaki présent yem ta yebi alors biso tu es bien sur maman là c'est toutefois tu es ga partager ma rapport DJ na biso ça mon asso to yebi so mon biso bata bilama to ya rapport za ki masana biso linga be biso trop OK c'est ça ya mo to ye te partager ma ensemble na bato qui ko passer message ni na baninga no pe ba DJ batikali parce que bango e komi ga kisi oui ba DJ bon bazo comprendre te fa pas un exemple moko boye tango Arafat akufaki ba yo ka ba rimer et puis maki ki Arafat zem takisi mais bango bazo comprendre yango te ba komi ko sala o bango ko sala bon esenga boye ngana mte mene mokonzi taka boss court toujours akufi wa boma voilà siko to yeba te ade bango ba osama na bango ndingi na bango lo biso be soki okufi na yo soto oya na biso ti soto bata bilamba OK relaxiblement na vie tu partage la ba salutation bola non na Kisasa na Brazzaville na Poto na Kenya partout oui à partir de Brazzaville na pesa mo moté na Kisasa pesa ngana mo na Kisasa pesa ba na Kisasa to Léopoldville biso za wana mama bilamba za ka biso to sala ngobo eza idole na biso eza ningo alors c'est bango et bazwa vraiment leçon ba DJ bana Kisasa na ba Congo Brazzaville ba Kisasa bazwa leçon. Voilà avec Bob Machudan Zamena bango babel lambane lamba pièce ezali ya somo ya mabe ve bablo ngo bimika pona de petit frère to ne ve na mono na mawata ah palanka ba fe bo sabso pe mabe tozaka tina makambango bao bayebi biso pa yebi te azala kaka mpona biso makambo elamba eza kaka nabomba nzoto pour événement to obenganga omonanga na makambo toujours retrouver makambo wa ndenge nini toza wa mode awa toza instant eza matanga mais makambo ezoleka na kati kuna ekomi na nde mamusu mais qu'est-ce que tu peux dire na jeunesse ya lelo parce que vie totelemi na yo awa emsu na caméra baomona suki apembonga na omona te donc vie akoli mais il est là toujours emsu nzelo oyo otambolaki namoni baleki bakotambola yango te to ndenge nini te mamango eza ndenge nini eza kaka bapetit bayeba vision ya vie lelo totala yango lelo kaka te mais totala lobi oyo ya lobi toyebi te nzambe oza motebi mais yo moko mpo okoprépare lobi na yo ntango ozobakela yo nazwi 10 kwanza nali ata mwa 3 kwanza 7 kwanza na bomama mpo na lobi c'est bon so mpo bulenelaka 10 kwanza lobi lelo lobi okoyeba te bapetisi na biso bake nzambe kaka asunga
tokanisa nde tokanisa te tosola mpe nde bato baoloba te tokanisaka ke nzambe asali petisa biso azala te mais biso bato etikali toyeba vision toyeba mpe vitese amablami yango mabanda kala bato basala yango bazala déjà biso toyokende kaka na makambo yango ndenge esenga tozala mais tozalaka ndenge esenga. Merci beaucoup. Donc balobi tozalaka kaka tozalaka nde tozala